il s'est fait que écoutani la coïncidence na le 7 avril pour na Rwandais lokola Emmanuel Macron boyebi ke yeba pesa ye bana mibali ya ba deux fois ebele na Kigali ba pesa ye vertige akoma ko Kagame notamment dirigé na France. Alors ils ont tellement pesé et que maire ya Paris a annulé le concert. On a annulé donc concert est annulé pour date le 7 avril ba viva pour na date mususu. Et alors mais ba congolais mususu ba ebisingai na ebisabino boye. Bien que le 7 avril est annulé pour que Rwandais va commémorer le génocide de la Bango, puisque le monde entier c'est 800 000 personnes. Mais par contre, guerre 30 ans, on compte plus de 10 millions de personnes mortes. Alors, l'indifférence soit par rapport au niveau biso, zobaki biso pendant 30 ans. Mbote ba Congolais, mbote ba na monde entier. Merci encore une fois ndenge bozali belé pour na kolanda manaka na biso à travers Tindika Télévision, Saint-Thomas et Molobeli Nebino et merci déjà dans la grande équipe avec Junior Kapa et Arifé qui sont baza déjà là pour na kosunga biso bozo biso na banda ko bino. Alors l'actualité ezali dominée na ba campagne makasi ya ba désinformation parce que biso moko ba Congolais de nature boye tolinga mambo lokuta makasi yango no moni pe lelo makambo lokuta nde komi ko so ba plaire bato bazo préférer ba kosamaka mais bazo ba information solo bato balingi te. Mais avant la fongola ma solo na memeli bino lelo d'abord na lingi na rectifier concernant communiquer tout ça la fois passée que ba Congolais il y a diaspora faut que n'est d'accord arena le 7 avril pour assister à un concert moko ya cadre humanitaire maître Gims na ba ninga na ba artiste ya monde puisque bengi ici kaka ba Congolais te ba africain ba to ba pays mususu ba artiste mingi ba pesa ki avis favorable na ba pour ba assister na concert de solidarité par rapport à bande konabiso ya est ba réfugiés ba orphelins bana ba soda ba to ndenge na ndenge ba kufaki. En tout cas crise est tellement makasi na est na que bango ba monaki cette façon de passer message ezali ya roya ko beta concert wana que communauté congolaise ya diaspora baya ba assister pour na kosunga bande comme il s'est fait que écoutani la coïncidence na le 7 avril pour na ba Rwandais lokola Emmanuel Macron boyebi ke yeba pesa ye bana mibali ya ba deux fois ebele na Kigali ba pesa ye vertige akoma ko Kagame notamment dirigé na France. Alors ils ont tellement pesé et que maire ya Paris a annulé le concert. On a annulé donc concert est annulé pour date le 7 avril ba viva pour na date mususu. Et alors mais ba Congolais mususu ba ebisingai na ebisabino boye. Bien que le 7 avril est annulé pour que Rwandais va commémorer le génocide de la Bango, puisque le monde entier c'est 800 000 personnes. Mais par contre, guerre 30 ans, on compte plus de 10 millions de personnes mortes. Alors, l'indifférence soit est par rapport au niveau biso, zobaki biso pendant 30 ans. C'est-à-dire que RDC a une place à relever, interlocuteur valable. Dans le monde de la RDC, ça a raté. Donc, mon émission, mais c'est maintenant que beaucoup de voix commencent à s'élever pour plaider cause à Congolais. Alors, Paris a boyi, bisoto célébré. Paris, je pense que va assister à la commémoration de Rwandais, puisque Bango Rwandais est à boyi. Talaga Bakabela Bango, la francophonie, Bango anglophone. Donc, il faut comprendre le niveau, il y a 10 lois et les Makasi. Mais quand cela ne tient, bisoto est-ce qu'on réconforté? Et pas banoko na biso ba belge parce que mon belge na Rwanda ba coopération katanaki. Or chaque année dans mois d'avril na ville ya Liège na Belgique bango ba fêtaka makamba ba Rwandais na ba bazakana pour ko compatir penza na bango mais cette fois-ci ils ont tapé à côté, j'ai aimé. Donc cérémonie na Belgique et Rosala Tembalo là c'est le Congo qui vient de gagner. Par contre biso to ko lobela ba mort na biso je ne considère pas ça na Kisangani vraiment donc faut que le belango et c'est pourquoi les locaux tundenge ezaboye non c'est plutôt lundi dans centre culturel na biso na Kinshasa mo konzamboka rosalana
On a eu biso, on a biso, marama génocide, na biso, on va congolais, va koufa mi pipo, à kolobela yango. Merci déjà, na venanga tumba kolé, chez maman Laurence Azola, na biso, pourquoi pas maman Yohan, depuis Bruxelles, bon, ça qui n'a qu'à nile concert, bino, bon, kendeka na liona, bon, bon manifester, bon, ça la ral, bon, non, contre le génocide ya Rwandais, au baron bomana, bon, na biso, et vous avez plaisir, ma casse, plaisir, ya ko sakanate. Alors, actualité, ezali dominé na l'information lokuta oyo bomoni ba média numérique ya M23 poison rwandais ba propager à travers ba journaliste ba chroniqueur na bango que samedi na Kampala rencontre za prévu Museveni, Corneille Nangaa, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Alors, il paraît que Zagin de Baron, Moutouazaki, ko envenimement, on kolobela, bazo tchama kelele. Mais est-ce que ça distraction, toute ça vérité, ça va se savoir toute l'émission. Zalaka branché, venanga Maurice Toro depuis États-Unis, et bidon Zala branché, là na zotie la bino, moko ya bapandi sango. Mon estimé confrère Eric Wemba que j'aime bien, certes na ligne il y a opposition, il était parmi les journalistes engagés, bien que lui travaillait à côté de Délice et Sanga, parce que selon lui, Azaki au monde a conviction dans les arôtes, c'est que un jour Délice et Sanga a la capacité à rediriger Mbokoyo. Bien qu'on était dans l'opposition, mais lui il était le poulet à Délice et Sanga, après avoir eu beaucoup de déceptions pour Vital Kamerhe. C'est comme ça qu'Eric Wemba soutenait Délice et Sanga. Mais par après, quand il s'est dépassé au pouvoir, il a été toujours un peu amnésique par rapport à la présence de Félix Tshisekedi dans la RDC. Mais depuis un certain temps, depuis l'élection en 2023, autant qu'il y a le cas, Noko, comment il a changé d'idée. Mais il s'est fait qu'à se retrouver en Europe, mais il a commis objet, il y a recrutement. Et pas à Péro Loire pour rejoindre M23, ça la complot contre Mboka Nabiso, conspirer ma coup d'État, déstabiliser tout le régime en place, ainsi de suite. Alors il y a Boïna. Le fait qu'Aboy a commis diaboliser d'une manière permanente, je pense que Bola n'a pas sorti médiatique trop à John Lungila depuis quelque part à l'étranger. On a tantôt baptisé Olive Lembe, tantôt baptisé Joseph Kabila, bazalaka ba patron ya ba M23 AFC Touana ezali Olive Lembe Joseph Kabila, mais ba congolais misupi bazako boya makasi parce que ba batali niveau Joseph Kabila dirigé pendant 18 heures atiki pouvoir aroza suna le koso terroir au la rébellion pour ya ozonga. Mais ngana lo baka soko monité condimate na otaki ko lo bana bino introduction que mikolo ba congolais bazo préférer plus d'informations le kuta que ceux qui ba ko yesa ba vérité. Mais est-ce que lelo samedi rencontre Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Félix Tshisekedi, na Kampala autour de Yoweri Museveni, Kaguta, est-ce que Rosalate? Alors, on a la ligne qui bisotou. Puisque Bandeko Moussouba, c'est Balandi, Eric Wemba Makasi. Mais, yo, Ozwagi, Libako Rolanda était à travers Saint-Thomas, à travers son monité condimate. Landa, nos confrères Nanga, Oyo, Okamarambalo, mais bon, Otokutana, je sais pas, Kapaya, c'est parti. La bonne information chasse la mauvaise information. Et ça, c'est que tu commis si Moutoumoko Bouiné Bazolobo, Yem t'a commis source d'information dans le mais ça, Moutoumoko a joué rôle à ma baie. Il fait pratiquement les nazis Goebbels du régime de Kagame pour l'occupation de notre pays. Hein? Pero Loire a joué la rôle, il y a manipulation. Il y a un autre qui a raté l'information et quand on a mis toi bateau. Faut que ça peuple vraie information. Pour un bateau, Nazi Goebbels, Nazi Goebbels a chargé la communication à Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un qui justifie l'occupation. Mon salon de Gonabiso Loire a joué la Lelo. Et Nazi Goebbels disait un mensonge à force d'être répété peut devenir une vérité. Mensonge va diffuser pour ne pas occuper Mboka pour ne pas Rwandais. Pour ne pas renverser le régime pas Rwandais, va installer ba patin à la tête à Congo. Et comme tellement que ceux qui battent Yambosolo, Bazolo, Baté, battent Baokansa, solo. Il y a une information qui a circulé et nous, que l'heure de la vérité a sonné. Il n'y a pas moyen de se cacher. Nous avions dit et nous avions affirmé que le vrai patron de l'AFC s'appelle Joseph Kabila. Ah, Wangani, Batune Wangani,
tolo babatune ba wangani asali tribune batune ba wangani mais lelo vérité ekomi kobima Kabila kendaki na nanga kendaki na nanga na Uganda po basenga président Museveni a aidé bango basala négociation na Tshisekedi bolanda diversion ya mona Museveni wa melaka masanga te. Alors yango bazongi kuna na Kagame parce que la guerre tend à sa fin. Kagame est coincé, économie à Rwanda est parce que quelque chose la collectif budgétaire Rwanda vivra na ba aide le rôle ba couper ba aide trimestre ba réaliser ba prévision na bango te yango ba ke sala autobengi collectif budgétaire et un travail de fond est en train d'être fait pour na ko empêcher ba teka ba minéraux Congo ou comme ça bango riche ba minéraux utara ba Lubaya ba Rubaya ba nini ou ya zone rouge wana travail mo reza fait d'ailleurs ministre na biso amina déclarer que ba minéraux na tout na zone rouge yango Kagame aza coincé. La guerre tend sa fin. Yango batunde bazoluka koma ba ko s'en sortir. Yango Kagame a dit Kabila yo muskolo masolo obima. Et Kabila pour se renforcer a keluka Katumbi ba bima bango mibale pour ba sa rébellion au visage congolais. Nanga bande su ko pesete. Mais na minute tozolo baboye Katumbi aboyi na ye. Ezateke na okotele mais na yoki information aboyi na ye cop wana abi Kabila kende yo moko. Et Kabila comme il ne veut plus laisser nanga yango ba kesenga président Museveni. Be ba manipuler mutu na bango. Ako sabino ke Tshisekedi mutakenda ko senga invitation. Ce qui est complètement faux. D'ailleurs ako sabino ke o Tshisekedi akokende Angola ta sala dialogue le reste sengi pour ba pasteur ba kende kuna. Mais bino moko bomona ke Tshisekedi akendaki ba M23 ndi ba yakite. Donc wana eza lokuta Kabila ni mutake luka négociation wana. Mais ba yebisi à s'affirmer. Mais papa Kabila ozuluka négociation ya nini? Yo loba yeke makambo rébellion ozana katité. Mais pourquoi ozuluka négociation wana? Atie ba milliard ne belé poison à la pouvoir. Mais à ce moment la situation est ok de bien té. Yango moni ba na logique wana lobi que ceux qui na zate ba ignorer ngai. Négociation ça la makaka entre ba Rwandais ba tiepe nanga na bango. Ba revendication na biso ke legate. Tika na s'afficher ngoko. Donc Kabila azoko se cacher sous té. Ayuti ko s'afficher que yende chef ya M23. Mais ba tata ba maman ba ndeko photo ebisa Kabila wana passion à sali Congo. Aina mboko yo, il était en bout en caoutchouc. Mboko epesi nyonso na ba milliard comment ko yiko susu l'étranger ba boma batu pour à renverser mboko. Nous attendons des chefs de l'état to ka crise mo keza na mboko ba sosa ki pe Kabila ningi bazota ba obasanju. Mais yo za wana bando bande ko luka ko renverser muninga na yo. Après avoir ko diriger pays 18 ans Kabila. Ngana ko mituna yango bolembaka te boye ndenge nini parce que soko yebisi Bill Clinton azunga président o lekate a olingate. Tala kaka babela maladi moko pozo gérer ba pression. Mais comment yo gérer mboka 18 ans ozo lingaka ko zonga na pouvoir? Mais to pesa na biso bato baloba ko banda ko sala to betaka Nintendo. Po soko banda ko sala o linga ko zonga na te. Yango na lobi ke boye ba ke panda lelo Kabila s'afficher ake ko senga négociation alobi nanga kope zaki ya ngai. Kope yaki ya ngai na tie ba milliard na ngai. Siko lo kope simbite yo ko bima te fonga moko na bima po na luka ko négocier to zongi sakora FCC cash. Pour yazolo ba ke crise bandaki na 2021. Yo moko boye élection to zongi sakora wana azonga na masolo parce que là na ebele bing ebungi. Voilà, je crois que les Congolais ont éveillé, ont patriotes à retenir quelque chose. Parce que ces derniers temps, on ne veut pas que, on n'impose même pas au Jabayaba Linga Tshisekedi. Nous sommes en démocratie. Mais ce qui est mauvais, ezali yo lingi mutunayo, mais aux autres tolérer nga pété nga la linga yanga. Yo soko lingi ya yo nga la mona normal, soki nga la lingi ka yanga mutu, yo ko mobena nga tribaliste. Sko yo linga kande konayo. Eza tribalisme te ezeka motuna awa yo linga kande konayo ezali tribalisme te po songa na lingi yanga ndeko bobele linga tala ye aza tribaliste siko nani yango ayina ndeko naye ba congolais to solo la bien de gamma force. Alors deuxième sujet oyo na lingi na sisa na ngona bino parce que leo na nina zobino tamingité ezali et là, dès que Félix a vu pouvoir, Sika, la population a dit qu'on rappelait Félix, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple est d'abord. Est-ce que 6 ans ou 7 ans après, le peuple d'abord ou pas, n'a évité, mais après, l'enquête n'a pas Nathalie, depuis qu'il est là,
azana biloko asali mais ba congolais belé d'après bango ba moni asali ne lokoté ba constitution ba la raison toza na démocratie tout dans tout asala jugement na mais nga naza na trois biloko retenir ngai na part na e eza parmi ba biloko moko bosuto le tout na population débat exacté au moins quand maman ba te pona wala pe de salamaki apona wana salamaki na koko souligner loko esali impact na population esali pendant que tokolo belango le peuple d'abord le loko liboso esali gratuité enseignement. Donc, ça, les sous débat, ils sous discussion. Mututo vraiment normal, bah oui que non. Biso ba tout autant que ça va dans l'école, il y a l'État, en tout cas, bah autant dans bango au félé, surtout école primaire, parce qu'il y a un des arrangements félé. Bah donc c'est dans bango le roi tamoroté. Donc ils a fait avérer, ce que au vérifier, ils a dans route en normal, débat pour côté on les a les donc bah parents on va foutre la banne bah minerva à l'école primaire n'importe quoi dans les lobes toko parole le bac en tout cas. Le peuple d'abord côté on a isali nango pour ndenge za boye ba collège bobo topé bana bama otanga ofele puisque ezali école conventionnelle catholique et donc ami balé ezali ya ba mama robota ofele maternité ofele pe ngai moko personnellement na sala ki ba descente moko na ba quelques hôpitaux ba maternité tout ça na solisi ba mama na ba bébé na bango bango ba confirmer na ba o bazala zemi ba confirmer na pena que non en tout cas pour na côté wana fatia sungi makasi surtout ba bazali ko bota na césarienne balobi et loko ya longole biso to bi loko ni to ko pesa été to ko lobate en tout cas ça vraiment ya solonga habité ba mama na hôpital ata mbo mke ba osela ba singa ke ko bandana 1 mois ya zemi ti okende ko bota. Même yo maman beli, même moi na abeli orosomba na yo elorote na bakisi nyonso obele na compte ya l'état. Gabi bongo pas ba papa pe boyisa bango ka bongo ba bisinga bi non. Et pas ba papa en tout cas tout la vérité toko saka moi mke poza la tana moi mbongo agi ata moi mikate moi gâteau mela. Au lieu voilà quoi. Mais ce qui est vrai et ça n'impact pendant visible que côté on a le peuple d'abord et sur le lit. Ce qu'on a mis ça tout ya suka on a la si sabino na yango ezali o ekwei la police na armée et le rôle ali solo mais banambo ka o ezala Congo eza historique double salaire ezala ya soldat ezala ya policier en tout cas ba doubler yango ce que policier azali na 100 000 par mois 100 000 francs congolais par mois amimoni akobi na 200 000 ezate ka komona te auti komimona donc fait que ezongi soda pe ndenge moko en tout cas bayebisi ngai pa soda moko habitant wa rais bazaki omona babakiseli bango 20 000 moko likolo eye mwa moko mwana elanda balongoli su 20 000 yango mona susu babakiseli bango 20 000 omoni su balongoli 20 000 yango mais mpona badouble neti esalami oyo nanu esalema te. En tout cas, la plupart basali ba délire au sakanate, ba puiti na baka, ba mbrema. Donc na yebisi bino ke ba soda ba perdre maîtrise ya ngana lobaka. Ba mbongo ngona nenga franc congolais pour la batusu ba moni mbongo mke mais yemo ko kolombo mbongo mtamoni mbongo ne combien belé. Ce qui est vrai, même si on a na 250 000, si on peut 500 000 pour na combien mbongo belé. Mais yo na yebi ke yo moni ngorama, be yo sepeli na hoté. Quand je dis ça hier, j'étais en discussion avec un chauffeur. Naïbisera bien, mais basali bango bon va bien habiter. Ya faux, ya sepelité. Là il faut là il fallait bâtir la tasse au moko $1,500. Tant natali na bien. Yé a okindega ma bien sepelité na acte na ndenge basali yango. Mais soda moko te na mokili ba futa ke $1,500 ata na pays moko te soda. D'abord soda ba futa ke mbongo ebelete, soda ba pesa ke ndenge ration. Na ba condition pour son petit soda mbongo ebele atiki ne okengela ngo mine commerce comme ne ça na ba faire donc côté la photo toyo canadien et j'ai demandé à la personne course non combien 1,500 mais si je te donne 3 000 et on ça pour 3 000 ya $, mais ceux qui n'a doublé on a ndenga course et ça nous monter ma bienté alors le peuple d'abord à travers Félix Tshisekedi et Sali Msala nango mais là où le bas blesse ezaboy ba policier na ba soda na ba communiquer oyo lobela ki ba kamona tango ekoti na réseaux sociaux na ba commentaire bato bandi ko loba ba policier na ba soda bo remercier nanga grâce à nanga nde ba matiseli bino eza pona nanga eza vrai toza ya lokuta ngana ko sabino eza lokuta
Parce que depuis l'année passée, gouvernement et maman j'ai dit Tsumi nezaki kolobela bakamwana ya pour revoir ba salaire ya ba soda voir même ba fonctionnaire ba palier par palier soki ndenge nini et le budget en question yango yo ebaninde na année oyo 2025 ko balobaki ba bana kofuta ba mbongo wana nyoso 2025 yango nde ba futeli ba ndeko yo ba soda na ba policier. Moi je ne vois pas n'est-ce pas si à janvier février maman au gouvernement mobilisé mbongo ebele parce que ba soda ne bazana le lot na mboka momba reke ba soda ba moko armée moko c'est autour à plus de 100 000 personnes et doubler leur solde de caboye et ça que mbongo moko boy ça déjà budgétisé en tout cas ezaka ramoté mama ben on comprend beaucoup de Congolais et oui que biso pena depuis afde la kota na mboko yonga na monelo moko ba Congolais ba développer maka Césali motema mabe avec motema mabe on refuse même d'accepter. C'est-à-dire que les Congolais a commis combattre le mboka na ya bande ko na contre yango. Surtout ça la eni. Merci. Et puis pour illustrer, je crois qu'à pa rocher la biso vidéo mowana tout le monde d'abord policier puisque ba policier ba tole boso bazwaki policier ta wazu botala réaction policier ta wazi que salaire ne remis double. Botala nengeni ya manifester. C'est parti. Oh non, c'est bon, avec c'est bon à police. De Dumfi. Mon poingue. Mon poingue. Kadogo avec c'est bon. Yaya. Avec c'est bon. Combien? Kidumpi. Salaire fodé. Salaire fodé. Kidumpi. Mupange. Atinda. Mafu. Kidumpi. Kadogo boy Fachi. Na boy Fachi boy. Fachi be. Béton. Fachi be. Béton. Kidumpi. Mupange. Voilà, merci. Je crois que moi, ma formation, autre bombe la gibido pour nalelo, on garde les caps et puis Dieu est au contrôle. Les restes, ça va me solo la très prochainement dans ma vidéo. Je remercie d'abord Junior Kapayam Tassala qui est beau sur la bande Nabino. Les faits qui sont surtout mes amis Eric Léon Mouzadi avec Riffé Mayayo, c'est très branché pour Rolanda Bisso, Maman Yohan. Maman Laurence, partout, tout dans le monde entier. Merci de vous avoir belé, sans oublier ma grande sœur chérie depuis Canada, Aninga Lula, Maman Yohan, depuis Bruxelles. Et to Kangi Bena, chapitre Robi, Nicolette, moi si à Pembe, toujours, Nzinga ya Santo Thomas, et ça lui bien. Alors, Kolabate na bino ba telana mabota na bino bobo sanate, bolingo ya Congo na ba Congolais na rappela ki bino boyeke makamu na biso est ezali nango. De perdre bataille mais guerre to gagner et na ba voix Israël liboso wa j'ose croire que Dieu est au contrôle, on va gagner cette guerre. Bye bye.